pasi pe mawala famille makambo ya somo makambo ya kobanga makambo ya kolelisa makambo oyo ezosala pasi penza na motema la famille bamakambo mosusu ka ndenge nalobaka ezalaka bien tomona yango to toyoka yango mosika penza na biso me soki ekozala makambo oyo ezaka pembeni bandeko na nga esalaka pasi penza oyo tolobaka pasi ya makasi babilo mosusu yango balobaka toujours bandako bamir oyo ebombaka makambo ebele ya eza na bamakambo mosusu bino bokanisa moto aza na ye bien moto aza na esengo nzoka kuna bandeko na nga pasi penza ya makasi nzoka kote mosusu ndeko na bino alelaka chaque butu alelaka chaque tongo alelaka chaque midi batu mosusu yango nalobaka mutu mosusu okoki komona ye munene santé yo okanisa keno ba oyo penza nde bazalaka na ba paix du cœur nzoka santé wana eza santé moko ya stress etondi na basusi ebele etondi na makambo ebele bandeko na ngai eosala pasi penza makasi na communauté théâtrale to na monde théâtral na biso lelo na bato ya maboke bandeko na nga ekomi kaka matanga eke ezongi liwa eke ezongi ekomi kaka bandeko na nga o libala mutu tele kufi o emataki ekitaki donc kote wana bandeko na nga bato ya maboke na oyeba te boluka nzambe bato ya maboke oyo nyonso bolandaka Etoile Ines TV bosilika na bino te me boluka nzambe parce que eza na bato mosusu okoki kozala na yo oza bien opriaka oza na baetoile na yo mais aussi longtemps que osangani na bato oyo baza na babitumba moko esilaka te omona pe babitumba mosusu ekomi kokota na vie na yo sans koyeba yango bomonaka bato mosusu bakufaka na baliwa moko eza ya bango te kane tomonaka bato mosusu a voyager mutuka eke esali accident soki 8 personnes bakufi soki 10 personnes bakufi peut-être jour wana mutu oyo ifale akufa ifale ka mutu moko mais parce que basanganaki bango nyonso na mutuka moko ekosala keno ebele ya bato bakufi alors bandeko na nga ba comédien to fongola miso to priaka makasi salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Ines TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonnés et chers connaissances, yalelo penza na memeli bino comédien na bino na kombo ya Dudu Supu. Dudu Supu bandeko nanga aza moko ya ba comédien. Aza moko ya ba comédien bandeko nanga oya sekisaka biso oya sepelisaka biso ya minene ekweli. Ebele ya bato bakoya kotuna mama Etoile yo kotaka na makambo bandaka deja na ba exhortation sa okota na makambo bandeko nanga bakotaka bongo te. Avana kota toyebi ke na chaîne na biso bato asika pe bakotaka yango na bato asika wana na eko sensibiliser bino si c'est la toute première fois ya ko visiter chaîne na biso chaîne moko kitoko chaîne ya ba analyse pas possible chaîne moko ya ba information somo chaîne ya bana nzambe je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde tokos makasi. Bandeko nanga kandenge na lobaka ezalaka toujours bien soki ozolandaka Étoile Ines TV zala penza ya kovanda bisika nyonso ozolandaka biso zwa kiti na yo vanda tango ozovanda tia mwa mai na yo pembeni tia mwa jus na yo pembeni tia mwa sucre na yo pembeni kote mosusu talelaka yo moko kaka nino lamuki
otali kaka biloko oyo okoki kolia bandeko nanga na système moko kaka ya Mama 2024 Gavker to Yelibino solution pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zali na solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bosani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posa ya mwasi ekimayo ki mobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension, diabète, AVC, topé obésité, lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Gavker aye na ba solution ya somo. Gavker aye penza na makambo moko ya kitoko po na population na biso la famille. Bakisi nyonso eza bandeko nanga. Yo ozalaka na problème ya constipation. Yo kosu etikelaka yo mupepete. Yo ozalaka kaka muke ba fièvre ekiti emati. Bandeko nanga ba tension kutu koloba te. Na minute oyo na osenga na bino bokotaka na Gavker, bo benga bango, bo solola na bango na WhatsApp bandeko nanga. Kuna ba solution emati ekiti, ba solution eke ezongi na système moko kaka ya tokos makasi. Moi message bandeko nanga po na bandeko nyonso baza na Dubai o nyonso landaka Etoilini Nes TV soki oza na Dubai bandeko nanga yoka moi message oyo na système moko ya kitoko. Toza na ndeko na biso moko aza na Afrique du Sud bandeko nanga aza na posa akende pe Dubai eza mbala na ye ya liboso aza na ndeko kuna te sikoyo azobanga azoluka mutu oyo akoki koyamba ye mutu wana aza mwana mobali azoluka mutu oyo akoki koyamba ye kandenge ezalaka apesa yata mwa chambre na ye oyo ye moko akobanda na ye kofuta kolia etali ye moko ezate keno mutu oyo akoyamba ye abandoliesa ye abandofutela ye ndako te. Donc ye moko penza azana bambongo na ye pona kofuta mwa ndako pona kolia. Alors azoluka ka mutu oyo akoki kosunga ye bandeko nanga na système moko ya kitoko. Soki oza kuna motema penza ebeti ke nona sunga ndeko nanga congolais bandeko nanga contacter ka mama Etoilini Nes TV na système kaka ya bien toko tia bino en contact na ndenge moko ya kitoko. Voilà. Tozonga na makambo na biso ya Doudou Soupu. Ebele ya batu bayebaka te non, comédien Doudou Soupu azalaka marié, légalement marié, officiellement marié, légitimement marié. Ebele ya batu bayebaka bongo. Voilà. Lelo toye kobeta mwa lisolo. Kande na lobaka chaîne na biso eza chaîne na bana nzambe. Nazoya awa te pona koya kosambwisa Doudou Soupu te, mais nazoya ka ndenge tobetaka bandeko nanga masolo boyoka nini ezoleka. Musala na biso ezalaka pe koya ko informer bino koya kopesa ba analyse ezalaka bongo soki makambo eza ya kobeba toyaka topesi analyse na biso to tosala analyse na biso topesi information na biso ka ndenge ezalaka na système moko ya kitoko. Alors makambo eza nini? Doudou na mwasi na ye na kombo ya Flore wana azalaki marié azalaki na mobali na ye babota bana mibale.
eyaki kosala ke no mobali na ye akufaki. Tango mobali aye kokufa, après kaka une année ya pamba, nayebi te soki bango mibale bazalaki mwasi na mobali, tango mobali azalaki envie to eyaki kokotaka après, bandeko nanga boyoka histoire. Après ka une année ya pamba, mbala moko toyaki komona libala ya ndeko na biso Dudu Supu na Flore. Bandeko nanga, libala ngo ezalaki ndenge nini? Dudu Supu abando kovande pa na bango. Sikoyo Flore azalaki na mwa bambongo na ye, ba activité na ye, ayaki kopesa Dudu Supu bambongo. Dudu Supu akendaki kobala ye, adotele ye makambo nyonso, libala pe piau batie kovanda na ndaku. Ndaku wana place bavandaka eza epai ya Dudu Supu, lupango ya famille babokilo pe bazakuna, bandeko mosusu ya Dudu Supu pe bazakuna. Bakomaki kovanda mwasi na mobali, la famille eye kosala keno ka ndenge boyebi batu mibale soki babalani kobota, surtout biso ba africain towelelaka makambo kobota. Flore pe aye kosala nini? Azwi zemi, abotaka te, aboti. Tango aboti wana baza kaka epai ya ba Dudu Supu baovanda kakuna, bandeko nanga baovanda kana bango kakuna. Siko mwasi azosunga aka mobali, azo epolaka mobali, parce que mobali msala malonga ezate, mbongo malonga ezate. Alors comme mwasi na bandenge na ye, na ba capacité na ye, na ba force na ye, bandeko nanga eyaki kosala keno mwasi azo epolaka mobali na makambo ebele, mwasi azo depanaka mobali ba mbongo matakita. Nzoka ba mbongo wana ye mobali aoyebaka te ba mbongo oyo ebimaka wapi, eutaka wapi, musala nini mwasi nanga asalaka, ye azozwaka ba mbongo. Nzoka na sima ya makambo nyonso, mwasi yango na kombo ya Flore azalaka na ye lele. Aza na mobali na ye ya mwasi, bandeko nanga boyoka bien, aza na ye lele, aza na mobali na ye ya mwasi. Mobali yango wana ya mwasi aza mutu moko azalaka na musala kitoko, aza na ba mbongo pa possible. Aye kosombela pe Flore bamapango mibale mobimba. Bamapango penza otolobaka bamapango ya kitoko ya cher mibale mobimba, ayaki kosombela ye. Siko bino moko boyebi la famille, oza na mobali ya mobali, yo nde osalaka nyonso pona ye, na kolia na kolata ndenge to bando mona bango Flore na Dudu Supu baolataka bilamba ekokana. Mwasi nde abando sala ba dépense, mwasi nde akosomba ba makambo nyonso, mwasi akosomba bilamba, akosomba ba sapato, ti bakende na photo shoot bakandi bango, mwasi nde akodepense ba mbongo. Kote mosusu aye kotala keno mobali na ye ya mwasi aza na ba mbongo, ye nde abimisaka. A préféré na ye aboma libala, akende na ye na ngambo kuna epai ya mobali na ye ya mwasi. Don na minito bandeko nanga, libala ya Dudu Supu na Flore ekufa. Libala eza lisusu te. Flore alobi alemi na ye, a préféré mobali oyo azobimisela ye ba mbongo, mobali oyo azosalela ye ba dépense, mobali oyo aosala keno soki ake epai batali ndenge alati, batali penza keno mwasi nzambe yango oyo. A préféré na ye akende kuna ke atikala na mobali moko aosalela ye eloko te. Bandeko nanga, pourquoi toye na sujet oyo epai na bino? Premièrement, la famille, tokota nanu na monde ya ba comédien, tokota nanu na bato maboke. Kande na lobaki na ibandeli, la famille ba comédien na biso baza na bitumba ya makasi. Soki eza ko bunda te na ba réseaux sociaux o ba bundaka o ya bimi, o ya briser silence, o ya eko finga oyo, bandeko nanga ezalaka liwa ekoti.
soki eza liwa ekoti te bamakambo oyo ya mabala ezalaka kaka mata kita mata kita mata kita eza pasi naye kosenga na bino bacomédien na biso bokota vie ya baprière bokota bavie ya babondeli parce que bamakambo mosusu bandeko na nga ere mosusu bino bokovanda bomoni yango oh, c'est normal mais na bacadre mosusu soki botali na miso oyo eza miso moko spirituel la famille vous allez comprendre que no bitumba eza penza ya makasi côté mosusu soki totali tokoti na makambo ya dudu supu la famille na histoire nyonso na relate bino tant de personnes lelo baye kokondane mwasi balobi keno aza mwasi mabe makasi ebele ya bato balobi bongo kote mosusu pe bato balobi no dudu supu aza nde mobali mabe yende asali keno mwasi abima libanda bato ebele balobi bongo sikoyo bino baabone ya Etoile Nines TV ba point de vue na bino eza nini na situation oyo nyonso je m'excuse mwasi nde aza mabe to mobali nde aza mabe la famille boyebisa biso nani soki bomoni ke mwasi aza mabe bokomi kaka soki bomoni ke no mobali aza mabe la famille ka ndenge tokotaka na masolo na biso na ndenge moko ya kitoko yo sala mama Etoile Nines TV kitoko mingi na sepelaka na ba commentaire na bino ba commentaire on alingaka te eza nde commentaire ya koya kofinga bato salaka commentaire na yo à tête reposée ata soki oza na reproche to remarque olingi osalela biso sala yango ka na cadre bien toko comprendre yo mosusu na répondra kutu bato o bayaka na ba reproche na ndenge ya bien na répondra ka bango grand merci vraiment pour na reproche toko améliorer ezalaka bongo siko soki yo ye na mafinga na kokende ka na effacer mafinga na tango ka ezokota bapesa nga déjà notification donc 1 minute ka ya pamba mbala moko na sina longoli yango mosusu ezalaka ba seconde moto akomona yango te alors ezalaka bien soki oza na ba reproche ba remarque sala ba remarque na yo na ndenge ya bien numéro na biso ezalaka affiché ka ndenge bato mosusu babengaka biso benga na kimia nyonso kobenga te ke non olingi oganga moya koganga eza te benga penza la kimia nyonso je suis sûr que parti oyo ebela bato baoseka benga penza na kimia nyonso la famille na ko répondre na koyamba pe bino na kimia nyonso voilà point de vue nanga na makambo oyo ya dudu supu premièrement eloko na koti koloba eza déjà na ebandeli na bango ezalaki déjà mabe parce que mwasi oyo akufelaka mobali biso basi la plupart ya basi bakendaka ta 2 ou 3 ans batu o peut-être na koti koloba keno bazalaka mwa précis ya kobala ezalaka mibali parce que déjà de nature ndenge nzambe akrea mobali keno mobali fo azalaka na aide na ye mais biso basi okoki na okovanda ta 3 ans 5 ans sans mobali o vivre na yo pe bien ezalaka mwa bongo mais mobali surtout soki mobali asi abala déjà bandeko nanga ezalaka kaka soki mwasi akufi après 6 mois yango bomonaka après 6 mois mibali mosusu akenda ye kobala et puis na communauté na biso babantu soki mobali abali bongo tomonaka yango c'est normal mais mwasi ezalaka mwa pasi parce que ozana na douleur ya mobali olingaki akufi aozongaka lisusu te sikoyo yango ezwaka mwa temps ya ovandisa makambo nyonso mais komona na relation ya dudu soupe na flore donc relation moko ezalaki nango mbangu mobali akufi koto oyo après une année allez babalani la famille déjà libala bongo c'est comme si bozowelela c'est comme si bozosala course moko boye mabala boye evandaka te la plupart ya mabala bongo ekufaka kaka ezalaka bongo kote mosusu na ye kokota na dudu supu mwasi nyonso azalaka toujours na posa mobali asala mobali soki okomi kose kontante na mbongo ya mwasi eza lisusu normal te mobali ezalaka toujours bien ata soki mwasi na yo aza na bambongo moko boye kuna yo pe travailler dur ata soki ozalaka na mbongo ya moke
l'essentiel moi si ayebiki mobali nanga salaka mobali nanga amemelaka nga pe moi quelque chose ezalaka toujours bien mais soki ozalaka mwasi azobiyelaka yo bambongo yo olingika mosala moko ya facile oyo ozozwa mbongo ya malonga te yango bomonaka la plupart ya bamariage omonaka mwasi akomi kobima na ye libanda ezalaka mwa bongo mais na kote mosusu ya ndeko na biso Flore ezalaka toujours bien soki omoni ke non yo oza na motema na yo ozala lele kotia mutu ya batu tonton ya batu papa ya batu na makambo ya bolingo te parce que kilele wana eza na batu mosusu ebanda depuis à l'âge de 15 ans azalaka na ye lele vomi ezalaka yo soki oza lele omikotisika na kilele na yo otika mibali ya batu kimia ke okota na relation moko amoureuse na mobali moko boye après quelque temps oye ko briser motema na ye ezalaka bien te la famille ezalaka penza bien te nazoya ko encourager kilele te awa ezaka nde topesaka conseil nga na jijaka na nga mutu te la famille Bible totangaka mutu na mutu ye moko amonaka ndenge makambo etambolaka nakoki koya awa naloba te ke non Flore oza mabe oza lele boye etali ye moko kaka ndenge toza boye eza na batu mosusu baokende na bango lola eza na batu mosusu deja ye moko nzambe ayebike batu oyo ate mati ekiti baokende na bango lifelo eza pe na batu mosusu omonaka boye vi na ye azotambola après un moment aye kokutana na Yesu vi na ye échanger complètement mutu oyo bawanda obenga lele akomi prophétesse munene donc vi etambolaka nango bongo soki pe eza temps ya délivrance ya nzambe te na vi na yo bandeko na nga ata soki batei yo ndenge nini. Rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille. Donc, mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19, la famille, na stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka batu oyo bakota bajene na bajene ba priya ba solution ezate mais jour à le 19 la famille et kozalande somo stade de Martyr. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromona na kaka le 19 mai na stade de Martyr avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade de Martyr.